kombo ya Karine Mokonzi grâce temo asengi na Ken Piana reproche oya ninga salaye kombo ya mutu ekota te. C'est là. Ça débat épargné biso na kombo batu mosusu na préféré aussi na kombo batu ba na plateau. Merci. Là tu me dis déjà Non, nga lobi boye, nga sotanga kasi nde tokutani boye nde tosola. Donc, elingi koloba alingi kombo ya Karine Mokonzi ekota na kati te. Mais Ken Piana akoki te akotisi yango sans kotanga. Il faut ça la ki grâce temo. Il faut ça la ki grâce temo akendaki États-Unis akimite. Lelo to mona bandeko na biso ba chroniquer c'est belé. Ba kenda poto ya kokata kata po ba mona poto wana. Mais yo ke yo respecter visa, respecter nombre séjour ozongi. O sali yango deux fois. O laksi ke za femme moko responsable. Mais zo makambu na yo pena zo makambu fandisa makambu. Okilango en tout cas ezali penza elengi. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko en tout cas grâce temo azali kosala tout aningisa mokili me pamba kombo Karine Mokonzi bazanango besoin. Ken Piana yekuta yebike kombo ya Karine Mokonzi ezali verbe. Jamais tokoko prononcer phrase sans kombo ya Karine Mokonzi. Bien sûr, grâce temo alobaki soki kombo batu kokota ekota. Mais simanango alobi oya alobaki. Ndenge to mona bandeko msu ba travail bino bolobi to cité kombo ya mutu te boko permettre ngana cité ata ba exemple bien. Vas-y, t'es tout tika to pesa. T'es tout tika ba, les interviews te. To boy mama ba kombo ya ba déranger bino ko yoka kotanga kombo ba déranger te. Moi je m'en fous. Atanga ba kombo na mais na lingi na ngai te e comme susu mal interprété. So ko pesa exemple, pesa exemple. Laura pesa exemple na biso. En tout cas, je suis désolé ko pesa exemple. So pesa exemple pesa ya ba garçon, ya ba fille, en tout cas, je suis désolé. Alors, pourquoi eleki bongo reproche wana? Parce que basangani kaka rando oyo bakosaki biso rando solo po baluka basala babes po fimbu na fimbu boyebi position ezali. Bango nyonso pe boyebi position bazali. Bazangi batu ya kosala rando. Karine Mokonzi aza na occasion moko te na vide moko apesi bango pona basala ne rando. Moye pe ba répéter ba diska kala ezate parce que ba si ba répéta ba diske esala mabulu. Alors soki ba répéter makambu ba loba pona Karine Mokonzi elakisi tokoyoka te parce que ebando dindanango na mabulu. Alors ya sikape bazozwa te. Bien sûr, bazozwa ba nouvelle ya sika, mais moyen ba créer lango rando ezate. Alors ndenge bazawana ba créer ki oya bango moko ba moni ba kokokate po Manique de John ayaki ko bebisa ye penza a pupoli netia solo. Ken Piana azako pupula avec contrôle. Grâce temo ayeko pupula na ndenge kaka ya lukuta bango na ba Lorashu na ba Malika. Alors Manique de John ye ayeko pupula triqué mais alobi yango netia solo et sui bango et sali pasi mais ba supporter kaka. Alors balobi te tika to katango avant pour rendre yango eza triqué mais et fouli même pas et pesi ba viuti et pesi makambo te. Yango wana basangana ki lisusu. Voilà, Ken Piana pito pale fimbu na fimbu boni. Ouais, bien Laura Chou. N'appelle na nous premièrement merci vraiment ndenge bo accepter to kutana pour na senga vraiment na lobino il faut to kutana to solo la na bino po
omoni bato mosusu bato mosusu ya poto vraiment bazosepela te peut-être na mwa badébat mosusu ezoleka tout ça mais nasepeli respecter pena rendez-vous pour nayebi que grâce te mouvement alamukaka kaka 17h lelo aye 10h mani a déjà ye azalaka na ye déjà ye tobengisi ye en tout cas moura de la presse mpe aza wana nasepeli tosolola mpe boye c'est la famille Ken Piana moura de la presse Laura Shumawete na micro grâce temo na malika bavwandi bango tu wana équipe ya Rando pe na nsima bazalaki wana na Alain Béger naba cameraman na bato mosusu oyo bazalaka kobosana janvier te bato tu bazalaki na muziki ya Rando yango parce que bayebi position bakomema net côté bien sûr baza kolobaki YouTube eza cop na bango mais bazomona cop ekoti mobulu tokomema cop ndenge nini parce que biso tozali bato fimbu na fimbu égal pito pale égal polémique Rando ba oyo nyonso wana tosalaka koyamba ba musicien koyamba ba pasteur wana eza na deuxième position. Alors na kati ya phrase na biso ya fimbu na fimbu po phrase eyokana kitoko foko tia verbe ango nani Karine Mokonzi. Alors verbe sikoyo ekomi matata foko conjuguer foko former phrase sans kotia verbe na kanisa bino nyonso bosala kaka phrase moko botmeka kozangisa verbe bokomona phrase ndenge kozala bo bien soki bokoki bomeka soki bokokoka combien de phrases yango wana fimbu na fimbu eza na position wana Karine Mokonzi azali verbe na kati ya fimbu na fimbu. Donc, sans verbe, baza na problème. Alors, soki fimbu na fimbu eza na problème, sikoyo ba site oye boti. Oso comprendre? Laura Chulelo za na site, Malika za na site, Grâce Temo za na site, Moura zalaka na site ne depuis kala, malgré na okaki ateka kiango. Bien sûr, Grâce Temo a commis déjà monétarisé, donc a commis qu'on soit déjà ba pesier déjà autorisation ya kozwa mbongo, donc a commis déjà na ligne ya kozwa mbongo, mais ba Manic de John na kanisa nanote, Laura Shumawete na chaîne nae Laura TV Laura officiel TV rien. Manic de John, Manic de John Toko Office TV officiel nano bazuite okei na oya Malika Mania officiel TV bazuite Grâce Temo yende abandi déjà kozo mais baza toujours na ba view ya se parce que oya bango nanu maison mère na bango fimbu na fimbu ezali yako kita. Alors le koleza kokita bango tu bazakaka na obligation moko po ba chaîne na bango ekende ndenge sengeli faut ba conjuguer kaka faut ba former phrase toujours avec verbe bango ezanani Karine Mokonzi mama YouTube autorité morale icône oyo ya kati ya net yango wana fo basala kaka makasi po Rando lukuta esimbite baluka Rando ya solo Rando oyo bazwaki moins chance o liboma Karine Mokonzi apesaki bango en tout cas bazela pe basambela tangu mosusu liboma ya Karine Mokonzi akobakisela bango Rando mosusu pona basala ba chauffer to Rose Bombo officiel ou bien Mère Fashion de Nantes akobakisela bango matabisi po basala ata Rando mais pour le moment oyo baza kozela Karine Mokonzi verbe na bango na yebite soki bakozwango mukolo nini to soki bakozela ngo mbula boni na soki si awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalanga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.